Michel Mayabou. Merci beaucoup, amis internautes. Merci à tous les chevaliers et chevalières de la plume ici présents. C'est toujours au nom de l'association de presse en ligne du Congo, APELCO en sigle, dans le cadre de cette émission, cette conférence de presse qui est dénommée, intitulée Face à la presse, un concept de professionnels de médias en ligne qu'on a mis en place. Ça vous permet quand même d'avoir les informations fiables et nettes à ce qui concerne l'actualité culturelle, politique et tant d'autres. Et aujourd'hui, nous avons reçu pour vous, lui c'est un grand, un auteur-compositeur. Il est aussi arrangeur de sons, un ancien de la pire Bakuba du fait Pépé Calais en Pagna. Il s'appelle Godé Lofombo. Personne n'ignore que le mois passé, on avait un grand problème à ce qui concerne l'obsèque de l'illustre disparu, le général de FAO. Il paraîtrait que Lofombo faisait partie du groupe qui ont détourné 25 000 $ qui a été offerte par le gouverneur de la ville, Jantiningo Bilambaka. Mais avant de lui donner la parole, je ne suis pas seul, je suis avec mon confrère au nom de Cax Kadima, à qui je salue. Cax Kadima. Merci beaucoup et merci à tout le monde, merci à tous les internautes et merci à tous nos téléspectateurs, merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous Godé Lofombo, l'ancien de Empire Bakuba. Nous allons savoir beaucoup de choses, j'ose croire. Il va bien répondre à nos préoccupations. Restez toujours branchés et abonnés dans nos différentes chaînes que vous nous regardez. Merci beaucoup. Merci, moi c'est Junior Moyoabou, l'homme à la tunique de plusieurs couleurs et le moindre de tous. En respectant nos us et coutumes d'entrée de jeu, je salue déjà le président Lofombo. Je vous demande de rester toujours scotché, cimenté dans nos différentes chaînes et surtout que ça sera bilingue pour permettre une meilleure audition à qui que ce soit. Président Lofombo Mbote. Mbote, Junior. Je crois que c'est pour la toute première fois Toyambo au nom de l'association de presse en ligne. Je sais que ce n'était pas facile. Tant on a Komelio, tant on a Bengio, tu avais quand même des doutes. Pour nous, journaliste internet, Sanga. Ni ne bombami na simaona nga na biso et le côté bombani to aka na besoin biso to pronara sur l'éthique na déontologie ba rumeur etamboli manda lobaki waze kwa lobi adrisha lobi to aka même na besoin to yoka yope oloba mais d'entrée de jeu na pesio quand même temps au se présenter pas batoyo ba yoka okala ba mona okala ba misuba tunara Lofombo akenda wapi Bamsou Balobo comment ça na radio RTGA. Bamsou Balobo comment ça na studio ya RTGA. Mais Lofombo, qui est d'abord Lofombo et puis Lofombo Azawapi. Merci. Et ça c'est mon point na remercier Bino Apelco. Oui. Na remercier Bino pour les lots nazan face ya public ba otalanga de partout dans le monde. Pour Bino Bolingi, pour Bino Boboulé. Kobanda Lofombo naza congolais. Des pères et des mères, né et grandi na Bumbu. Mes parents nanga baza bata Congo central. Si on a de loin, bantam. Volume, volume na ser. Mes parents nanga bata Congo central. Si on a de musique bantambo de bangomi bali. Et na koli na salle école primaire nanga Saint-Jean-Baptiste na Bumbu. Nake sala secondaire CO na institut Bosembo lelo institut Makelele na Bandal na sali humanité nanga na institut Mbaki pa ina obtena diplôme nanga en pédagogie générale et pendant tout ce temps nazala peka musicien donc na combinaka classe na musique ezaki moi facile pour grand frère nanga propre azaki de musicien Chora Mbemba donc ba parents ba compliqué nga penate. Et tant qu'on a eu comme oui, na 6e des humanités, na côté Empire Bakuba. Et on a permis de soutenir continuer à chic, na comme mission tilelo. Et puis père, il y a Bane Belé, et puis marié. Père Bane Belé, maman Moko, maman Belé. Bana nyonso na maman Moko, et puis lelo maman na tika biso. Et na bali famo naza na lelo siko.
Merci beaucoup. Je vous signale que nous sommes dans cet espace qui est offert à travers ces grands mécènes, Major Bissadi Bizolo, Zolo Flat Hotel, les amis de théâtre. Les amis de théâtre, là je passe la parole à Kax Kadima. Merci à tout le monde. Maintenant nous allons passer à nos séances de questions. Je ne sais pas s'il y a des journalistes qui peuvent poser déjà des questions. Les chevaliers de la vie. Nana Sangara. Appelé la tigresse de la presse congolaise, donc la chaîne BCK TV et puis Vision officiel télévision. Question dans la préoccupation dans la mingi ezali par rapport il y a 25 000 toyokaki 25 000 $ et pesamaki ba musicien bakabo. Koyoka na kati toyoki président Wazekwa alobi incorrectible atangi Lofombo atangi Adrisha azaki na kati boza ben correctible bino so ba pesi bino mbongo boko bisango quelque part au monite que na ndenge pa lobaki ya ben correctible wana et koki moi ko kitisa no po mutu mususu pa za na posata mususu ya ko coopérer na bino ko mona ke ko trahir wana ezaki première question et puis deuxième question na ngezaki par rapport ya mona empire Bakuba les autres so ka président Lofombo bimisaka album moko ya suka si je me trompe pas c'est déjà 3 ans au toyo kaka du sous-souté musique ya président Lofombo empire Bakuba oza mwana o banda ke pa ya pepe kale lokola mwana mais le toyo ka histoire empire Bakuba ezalaka du sous-souté est-ce que président Lofombo ba penser du sous lobby pe bakoyo ka empire Bakuba ezalaka kale pa ya président Lofombo et le roni ozo ka ça pour empire Bakuba. Merci. On a constaté un peu de négligence pour les alliés. Le débit à Dey à Général Kassomo, comment je dirais, Général Defa ou Atika Kibiso, tout le monde qui est musicien, négligé, mais quand on a attendu, le gouverneur à s'impliquer par rapport à Yambongo, les musiciens est vraiment épelé, toujours on a discuté de détournement. Et on se pose la question, jusqu'à présent, ça ne fait pas vraiment de l'ampleur. Or, quand son motoyer billet à bêta chanson ou Kanga, si ça veut dire qui a attiqué d'ailleurs l'attention de notre ex-président Joseph Kabila de savoir qu'est-ce que cela signifie si ça veut dire. Mais maintenant, vous godez le fond. Je ne pense pas que nous avons beau s'anier. Quel est votre rapport, quelle est votre organisation par rapport à Yamata Manae, Nengi Dali pour préparer? Je n'ai qu'une seule question pour le moment. La question est comme on fait 25 000 $, vous allez qui n'a cadre en temps. Et comme il y a une idée, on se défend de la comme je sais que le président vous n'avez pas de partager parce que et comme il y a un niveau de câble, il y a 1 000, 8 000, 5 000, combien de niveau merci. Je réponds à Sangara, la tigresse. Na kolobana nous eza trahison te omoni toza bato mutu na mutata na éducation na ye mutu na mutu auta de quelque part nde toza boye to reflectaka image ya baparent na biso parent nyonso ntango abota mwana na ye akotisaka mpe mwa ba éducation de base ndeti nga parent na ngai yebisa ngai oza na nkombo ya mbemba mbemba wana eza ndeke mbemba na français bato bayebi eza aigle donc nga nde naza boye na mbemba nkombo ya famille na nga me tokenda na likolo père alobi batela nkombo wana kosalira yango ata moko moko donc nakoli na eloko wana nzoto na nga ti lelo soki oyelinga kope ya mabe na okota kutu te mpo na koyeba deja ke kope oyo soki eyindi ekosalire nkombo ya famille oyo papa na nga apekisa. Et puis, quand nous sommes na trahir, c'est que nous copa mabe. Copa bien en limite, yo elinga copa bien. Na bimi na kwa na kebeta ngoli solo. Wani oza trahison. Trahison oza la kaka so eza copa mabe. Copa mabe na okota kango jamais. Donc on a na question ya Sangara la tigresse. On a kokabola 25 000 $. Bon, wana na okota ngo pena na mozindo te po na yebi lisolo na te na zalaki ni na ebandeli nango ni na suka nango. Mais o na yebi na tali pe nga pe na ba TV
na yoki pe ba audio ya bato. Mais pour la précision, on a vice-président à Imiko. Na moment wana makambo ezo salama. Tango Adrisha Benginga wana no ebimite. Adrisha Benginga coach Mukunzi Ngwaka na dû ekoke ba komi na kombo na biso Imiko pas gouverneur et puis gouverneur abimisi $25,000. Est-ce que yebi yango ngabi na yebi yango te? Ah Adrisha, est-ce que vous avez ba preuve? Aibsinga coach na za na ba preuve. Ngana ibise yo ebinga ne na marchara ngaso ba preuve ya lito kende ba yo na yebi yo yango na ta na yepa na yo tala ba preuve yango tana moni bena ke za ba ya solo directement na démissionner lelo ka liboso na saki yango na kena groupe na biso Imiko na bina ba banda lelo na démissionner puis na longoli confiance na bureau o nanga mona ki vice président donc lelo on a saki yango na. Et puis, le lot de voice ya via Dio Salemba a confirmé que bon on a dans les bimaki bah c'est $25,000 mais à soit qui 18,000 kaka tant à soit 18,000 à bimi libanda avant d'aboyer bateau bango ba memaki le roi ba poids lourd pour porte gouvernement ko ya ba kota bien ba eko exiger ba pesa bango pe ba mbongo yango moni bimike ba kaboli mbongo. Via Dieu, ça a précisé que besoin de $1,000 na monte. Donc, vérité, on a ébi en wana mais on a commis sinzambe po na belaki. So on a qui pena na santa bien, tam suba ngazo wa 1,000 wana te. Po ba yebinga. Ato zana no alingazo wa 1,000 angote. Bon nzambe ga salaki ke kopa ngai banda pena kala. Bato tout bo muni batangi ba kombona kopo na ya kala, ils sont là. Na cop nous sommes mbongo bazanga te ba spécialiste ba s'organisado ba bena makasi partout mbongo ezalaka biso sutukaka ba kabuli boy tant on vérifie ba comment bango kaka bongata na tala ilise ona na moni ah kale memba tuka na kamo ina ngate wana pona mama la tigresse Sangara et puis son azui il y a Jordan Lubasu Empire, nana question. Ah, nana musu Empire. Empire zawa. Ah! Empire bakuba, ngana zagi musicien kaka. Bate bebe baye ba, Empire bakuba zagi ya batu misatu. Ezagi ka ya pepe kale mote. D'autant pepe kala kufi mi balé batika la baza en vie. Président Papitex na président Dilo. Donc bango nde bosale fort appel ko bobenga bango. Bango bakoyi sabino Empire zawa. Bazali président Dilo avant d'arriver en Akin, président Papitex en a Paris. Donc on a eu Moussali Kuna, on a réponse à OP ça te soko Empire Gendab. Mais on a le colon qui parmi ba caché Empire. Nazo Bunda, na auto sala 20 ans. Na orchestre nanga et Simba Rateti lelo. On a le bananga vérité. Nazo Bunda pour la nini. Bato ka boyoki batangi ba kombo wana ba s'organiser biso doko saka na mbongo te ba sala clique na bango donc tous les makama mbongo bango kande ba gérango bango kande bazalaka yango yoka bango mi batu na est-ce que bango ba betaka le fond ba betaka mena obeta bina na mbongo te ba auto kabola $10,000 ya Sokoda bango ba zwi biso zwaki te ba kaboli kuna mbongo matanga biso to zwi yango te ba 1,000 boloba na orchestre na hotel mandé nakoya face à la presse ndeni bino mo boye bitango benga ngakuna banga ina bina oya te na na mbongo te na obana ndeni ni ne bozawa ezaka so conférence de presse de Sili faut pesa quand même ba transport ba retour abatu biso to koka makambo na te bango ba s'organiser ma tout ce qui est mbongo eza bango banda Mobutu oye na era musée bakabula ba lokolo moka ngombe bango kambazwa bakombona ka bomona olongo na musée oye na rais bango kaka tanga na âge na ngabwe na ibiki ngakati te poni soka président bengisi ba misena ngakati biso to force ka to kende ba olongo la bino ka masolo ze bele na ibite so bona tana ko betela bino beta ah je me suis tozui eko rais azo bengisa ba musicien solar bango na kingakati ah biso be tozui eko ah lokwa tozui eko faut quand même tozala Adrisha
akopera bien na mère Tchala fongoli lié abi eza solo président na besoin ba musicien réunion mo dans hôtel Venice na yebi ke bino ba yipsi bino te na boya ka bolo bateke nga po biso to ka bata polele na lobi en ora biso pe ngai tsaka Congo Adrisha tonton lai to bengani to bimeli bango na réunion on peut vous pointer tant que musicien tsaka Congo bona yebi te ke tsaka Congo tsaka musicien Yemo ka pema et ça la pour musique ya pema ngamo une na bwena na pema musique ya pema ça Congo pema ça là a créé artiste en danger na mais et ça là est bien pour aller la rango et puis aider la rango biso to bengani to bimela ba vie na biso ba batami na Venice ba ça la liste na ba numéro ne ba organiser pas rais ba batami pour ani po ba biki pas mon konzi mbongo ozala biso to kozala kati biso siko tanto koti réunion obi ke bakati réunion oh bon to silisi to panzana ngana biboko sisa boite biso yeka siko bo silisi oh mais petit bino boza bonene biso bité biso basinele biso ke boza awa yango to yeka même to yoka makambo sala ba on va éviter que to yebi ke za lisa ngaka to va ina biso pene oh ba vieux pena ba panzani ba bimbe libanda biso pe to bimi ba matina bakar nga pe na matina kar serwana po biso pena clique na biso na auto sabino la rezate tous les masolo mbongo biso ba écarta biso daka na talent et puis ba yebi ke talent zali ponga ndeto za boye bon kangelanga sikoyo awa bo pesinga ka machine na wifi na DSLR moko na trépied bo kangelinga bo pesinga ba LED na obimela bino après quelque temps na nzembo esili c'est-à-dire na beti yango na programme yango na yembi yango na bini yango na montango et puis boke l'exemple na batele mon niveau na zaka nango bayebi ke muto ya kozana mbongo te clique na nga ona zaka na bango ba Drisha ba Sampayo ba Gimole ba bon chanteur or parmi ba vena biso belé pe bana ba mbongo ba pe na ba succès. Mais na musala na yeso kaza chanteur ke ba omona pe ba classer boye akekota 500e mais bango siko ba joa ba mbongo ba s'organiser biso tokoza na l'arte ba vie ba matina car ngape na matina car ba démarrer ngape na démarrer ba pusani ngape na landi obi ke ba telemi petit nini absoluté to landaka bino or que siko fo ba kene na cyber ba betsa liste et kendiki ngakati. Si vous avez depuis 17h, si vous 19h moins na Hollande partout. Ba craquer, ba na cyber moins dans Anzela ya ministère ya finance. Cyber moins dans na coin wana. Ba telemi ba kisu na choite pour réseau kinde. Ba koti na loma ba koti kuna biso bete mi galibana. Ba umelere mo bazo bimisa tete ozaka. Ba moi bena ba lembi. Pour faire beaucoup la yagité na réunion, ba bengi ce qu'on fait beaucoup fois ya signer. Tout à l'heure, fait beaucoup là, à côté de cyber, à signer. Mais ce que libanda via bimia kei. Bah via babima, au petit bout ça ni absorbé. Oh, bon le bail d'okende, ce qu'on fait beaucoup là inde. To vandigara, wera son. Mais non bon le bail biso d'okende, wera ya côté. Wera tanga bimi maman atali lof. Yé to coopéra bien. Bah moi yé. Président ni abina lof kitoko. Mais toujours comprendre Jésus awate biso peto ye mais toujours ibate ba les nini biso to yawa to aflu we rabite eza pena ko pakinga kati ba benga pona ko signer ngape colère mati ba vieux na o baba na coacher makambango na otanga kombo te tamba bimi na biso ba vieux moni makambo salaka nzamba o mona bino mais biso to ke yeba ke nzamba ko résoudre ngoka to ke tukum na nzela ngabi ngana yebi bureau ya Katumba Mwangi pa izalaka toke to funda bango pa Katumba Mwangi biso mama funda to bana onkala batu ne ba yeba toke pa Katumba Mwangi biso tu ba léopard tukumela bataka Katumba Mwangi ba yambi biso affaire ni ngabi non mokonzi to tu ekoke mokonzi azolinga yamba bato en tout cas batu banda yamba bato biso to kenda te. Biso pe mbalo to lito sala to ba makam nini ba sola po biso pe to ba misien ba boy bino bozala ba boy ba bozonga la bino to démarrer car to zongi
dans nzela kana mona ba vieux na ba benga na biso na mona ka moko na nga bengi alo gode zo ba tuno boya o signer do ba gangeli ba ona likolo to ke boza bo to na RTNC to ina RTNC to kuta bango tu ba star nyo so Congo ba o signaka biso pe to ye wana to signer to cheba numéro to ke la to bi sili balo vena na ngaka di to zala quelque temps après je me suis na la mugi na parler na mona Dominique Mabwabenga alo mbuta oza ngaka tinga bite nini abi mokonza yambi batulelo bakimi biso kaka tala baza mitema mabe mona ebisibino non mais oyoka bango na ba conférence de presse na ba beta rapi to beta wapi ozo mbongo instrument wapi o louer bar ya répétition wapi o pesa ba mission nini pour mbongo tu eza na ba s'organiser donné to za boye biso masolo mbongo so yoki masolo mbongo biso za esuki na $200 so ba bengi yo jour wana ba yebika awena mama ba 200 mais o pena makamba ko banda 1000 obano kende exclu yango no moni nzamba zo sala ke lelo nzamba bano bimsa ba polele donc nzamba décider pena ba polele mutu msubo mona ke mo santu ye mutu malamu mais kombo na liste ebimi ba msubo ba kombo na ebimi te c'est pour bientôt ko eza makambo nzambe mda o planifier yango to banoye ba bango moko mo bo vani bina ndako ko piquer crise na ye ata mbalo ba kombo etangama ba msubo ndimita msubo ba pelle ya ba kiba ya presque monde entier na ye ngabi biso yebangi na biso bango bandakala poto kana liste tamba auto kabola $10,000 na Sokoda na mutua $10,000 na peso ke tala ngo ba komaka transport $10,000 we banda liboso na ba transport moi $10,000 kala mingi te awa biso to leli biso na ba clip to bunda to na ba orchestre yango no moni bandeko boyoka bango suteta batuna bango ba betaka to beta to beta te po mbongo nyoso bango bakanga imagine na lokolo ngombe muza pesaka bango ka bazwa to na rais bango gara siko to bandi pe na fachi babani na ba $10,000 ba kotiti na matanga siko to ça donc pour empire bref pour empire faut botuna président Dilu azawa président Papitex en Paris donc bango ka ande ba ko pesa bino nini ngana osa l'effort depuis le 25 pour na batuno so empire na tché déjà nzembo mo na marché comme on ma véro so dans YouTube obeti AP production Godé Lofombo ma véro malheureusement et bien il est 25 général des fois akufi les 27 donc na koka ki lisute ko sa promotion et puis première fois nanga na bima pena libanda ya parler na biso eza lelo pour na conférence donc na bana c'est la 40 jours et koka pour nga na pire petit ya defa pire petit na yo doto bandine nga na deuxième primaire doto la mbetu moko ndako moko mbetu moko azaki chanteur ya grand frère nanga Chorambe donc nga na koline le roi petit na ye ti nga pe na ye comme musicien yepe na babiloko na ye a comprendre que petit na nga akomi expert babiloko na ye na Big Star programmation prise de son arrangement kobeta même babas ngam na koma ko salango en tout cas na bandembo en général des fois surtout tu 100% nazana 70% na kati même temps azaki na exil atinde la nga billet avion ye na landi ye na obeta pe kuna ba 8 mois nazonga kinte to zakana ka pa bana yo se sentir dans leki na ye donc on sait le boulot mais azat siko na leki na ye donc azaki pena trop attaché nanga et en tant que Congo le rôle avait akufaki fona zela 40 jours pour na bandela sous ba promotion ma véro parlant de ba empire ba se pela pour le bon wana nazo revivre pena empire ba yo ka musique pena oyo ba empire ba la musique na biso kinda bi bo sentir ango et puis comme artiste et tout Nathalie Pelelo qui lelo ezalit to boyate kilelo ezali na lugi pe ba parolier na sombi pe banzembu pour comment ba peya nga na peya raté
navandi na grand prêtre mo namoni parolier mo akoti oh yo yaka yo te kaka banje monga te o vieux zo pe o nga be na zuit donc ndeti parolier ni po ba grand prêtre abatanga nga na bombaka te Yulu fiston Yulu oui na coopérer na ye pesi nga de na album na nga o na Francis Wandane Francis Wandane pas pesi nga ba en tout cas pour l'album ba si ba pesi nga mais banzemo ekoti na album ezaka bango de na oui Francis Wandane na fiston Yulu donc côté wana bozala ya osepela bao balingi kilelo baoyoka bato empire pe bo osepela makasi po kuna na sali pe reprise ya mbula tika makanisi donc na beti yango pena soda distro kansaka yango wana me na beti yango bajuro wana yembi yango moto ayembi yango Bobo chante Bobo chante et puis na zongeli sun Tsombokila nzemo wa pepe kali Tsombokila vieux Jojo comme moto ayembi yango Jojo comme adaki déjà na empire bakuba grand chanteur yemta yembi yango ba yembi yango na Germain Kanza featuring mais wana tuna otanga za ba featuring featuring ba featuring ndeti ya ba musicien kilelo nengo lobi ba ndeti falia ko ozala wera ko ozala Inos bia ko ozala Gezma weta ko ozala Dajwa ko ozala kilelo te moi surprise za moko mais wana ko loba nga tant nzembo obima na ko loba ngote me bato ba remarquer na bato tangi wana moko na bango bato tant ba osomba CD ba sentir que et rumba moya makasi za kuna yinta yembia donc yo ça non ndeti vie lutumba yo komika ka ba yembi to yo mopo simba micro yembi te omoninga naza bassiste boza fier na nga pardon to ebima dena bona rapena na bendela mboko naza parmi na monde azoba pour Afrique déjà na presque likolo makasi siko na monde talaka tango za likolo na Afrique donc c'est goza na monde siko na mona ka sona ke ko yemba za na mvutima mo sa na te otika bast siko na ko yemba ona ba chantero ba lekinga bazebeli eza ko lokati otiki pena place za na top OK na yo siko oza na sima ba bon chanteur lokola ba ferre ba carlito ba manda chante yo za siko na scène ba Adrisha yo za siko na scène o monte ko loka eza elengi te ya on a linga ko to meka ngote donga na zaka na basse pa yo na za mieux placé na Afrika wa to za na mso mingi te o sala musana na Congo mais ba jui kombo na yo ba pesa rango na ba mboka misusu mutabeta basse za Cameroun ba bien que le fond et belo mona na Congo azabe chanter azabe na mbongo mena ba pesa kombo ne na libanda te na musalo ya sala doye musane ka apona partout masola mbongo ezala ya zalaka yanga komane pe na mbongo et puis ba omoni na mboka na msonga na ko funda omoni ne ba ko transport ba musicien ba zona ba transport leader wa mbongo wana makambe sili ayipsi ba mboto monana mardi akena eti ba musicien makolo ngamo na kuta na ba surprise to yaki na transte bon ba pesi binote ba pesi te donc la majorité ba leader na biso ba koma na mbongo ebele po je ba sala ka yango wana mbongo ma ba zoka ba kabula ngo te na ba musicien leader ako $5,000 azui 4,900 a tena poche $100 a bengi ba musicien ba adam su 30 bon bo kabula oyo omoni vite mena ngamo pe na ki musicien mais nga so moni na o mata pena te na mbongo po place a masola mbongo na balongolanga et puis ba chaque fois na kutana na mbongo ya orchestre na kabula ngo na ba musicien donc na osonga parler na bana na femme balingu d'orchestre te pour ya outi concert moyeno na mbongo te moni yango zo sala ke biso to zana no moyen kaka to débrouiller ba mbongo pineza te mais bango na zo ebisa bino so ka tui $5,000 4,900 ya ye mutani ngana o payer carte le ba question ya Jordan Lubas de ya Kaska Songo Luba paix à son âme Kaska Songo akufi na moment oyo ba musicien nungu eza makasi et puis bakangi misusu na mama mbongo donc toza pena na air moko nzamba alimbisa ada tiso biso tuto yebaki asala ikombo na ye nzambe ka yebi ndenge ni akundama pour le moment ba musicien tona mission okota bureau ni na okena lettre na bureau ni ke boko kota na bureau musuba buto mo ezaka na se
Mon fini à Batongo Bango, Balia Bambon Bembe, Babmila Bayo. Mikolo pour mon mission que démarche à maman et Bembeza passe. Il n'y a pas de simakati. Imiko Bisomoro, tout ça déjà na désordre. Pour Bandara Bambon wana et Liami et Pessi pena désordre au Sarana. Réunion Zate, donc Kaska Songo Zambegara. Et Zaraneza ke Bozui Liwame, Bozon era couvre-feu. Yorani Baolelo Libanda. Baolelo te. Donner Kaska Songo Zone. Mais Nzamba au Sala, Bao Bazana ba moyen. Ba moyen tam se obimara. Mais ndenge za la bina ke Imiko Boksangani 3 Bokebe ta porte na bureau gouverneur lelo. Il y a pas faut batika temps. Le ba tsaka Congo logo za musana e ya lembarate. Ye vous ata ke na famille wa betia ya kakaka. Po eza passion na e musana sala yangwana. Mais biso ba misi za musana biso. Et puis na minute vraiment réputation za ya mabe. Faut topé mananu ngape na conseiller ku ba konzi. Baya mbaka Imiko wana soki bakena likama mutaza vivant. So mutia kufi na e bakonzi bino mo bosalaka tout. Bozana ba service na bino boyebi pa basalaka tout. Au lieu muto aza vivant de biso ba o. Na vivant. Na na besoin de soutien, na besoin mbongo. Mikolo na piéton. Tama kamba Imiko fallait bundela. Biso ba o. Izate keka mais wana il faut même Sokoda. Sokoda est une société de droits d'auteur. Bango pena soki mboka pe la bien. Toko kende ku vers gouvernement. Normalement. Sokoda est une société de droits d'auteur. Ils ont la banque na biso. Malheureusement bato baza likolo nango ba dirigeant na Kiloma. Ba pesa na Sokoda to na Soneka. Tenga na za membre Sokoda. Kasi Soneka tozala biso to bata Soneka. Tango Soneka babomi yango biso tu na Soneka to kota Sokoda. Siko Soneka o etikala ezaka toza na RDC. Beloko baboma molobi nga baboma ngoti. Po l'arme ya rapé wana ekotaka. Baliaka na baonde bali. Yango moni biso bale tout obokela gouvernement. So moni biso to souffrir beta gouvernement. Po makambo to eleka na Soneka na Sokoda gouvernement yebiango mais continuera nango. De tolo bano bo Soneka pe bazo percevoir ba mbongo bakabula pe soko vérifier ba Soneka fo mona bango ndeta auti mikili madana do bana ba mbongo na ba kabula ya bien ya o musala biso sala lelo ba mbongo ba to balokota na banzela ndeti ba droit d'exécution lelo soko tali bien o le kana ba ekala o yoka mingi mi ange mi demo mais na mi ange mi demo wana ba rumba presque tunga na betiam. Oka ba rumba mingi ya irite o fandi simina lokwa jazz ngam na beti. Siko ngam muto bato yo kanga mingi. Na zwaka na ngeloko te. Mutu mo aso organiser na e et puis gouvernement e batela. Gouvernement zo batela bango. Normalement ba miyibi. Mais ba kanga bango te. Ce sont des courageux ba s'organiser. Ba musu ba na Soneka, ba musu ba du Sokoda. Comprendre. Donc biso eza passe na passe. Yango moni gouvernement a dans la choix te. So mission du problème. Faut bayaka ko sunga pour bango ba responsable jour gouvernement ko doit prendre décision non mama Sokodo fait bonga vient abiso il le peuple a kufa il le peuple a kenda na ville asomba vewe ba futi na Soneka avec somba vewe ba sachet pourquoi pas biso menga na Sokoda ba futanga $58 bolo basiko bino par mois ko siko ba futa biso 6 mois après. Au moins, on dit $350. Yo mon on est dans ce jour wana. Mais biso za ba to chic. Na zongi na parler na oh ils a 6 mois. Si on a divisé en na dit $350 divisé par 6 et puis $58. Donc on comprend les réalités. Ya on moni bato badolo ba le fombo wana te. Tozana kati ya nzungu moko bato ba s'organiser. Masolo tambongo za bango Sokoda basakapara nango Soneka pe kufaka teti lelo bazali do bakabula mbongo entre Sandrine Mungoza mbongo za $25,000 selon ye abeza ya matanga me komande ni bokabola ngo bon nazo zonga na bandela nazalaki te oui mais na ba voice na yoki na condamné vena biso adio Salemba
pour na toléraki po bato wana batu ba 1000 baza bato ya Sokoda. Sokoda na Soneka soko landi bato wana baniaka imiko. Donc bango babanga po ba yibaki rola imiko lobi. Au moins ba 10 000 bakabolaki. Bambongo wana fallait na imiko. Mais Sokoda mdazwanga. Oh Sokoda a habilité te ya kokene na présence ko zwambongo. Pour na ba artiste. Sokoda ezali apercevoir mbongo de partout. Et belé pe na zo biso bazara nango. Oh faut bokabola ba mission. Mais ma cambo est allé à ça fait Nyonsuanati, Nyokalo. T'es biso tu as été. Viens boto la place à Verkis. Tu as été. Bah ça la gêne à bango na ba Verkis ana âge de à retraite, venu au Kalonga zo relève. Bon mutata na retraite ba jeune boyo kanizate. Mutata na retraite à Kenai Park neni et puis a gagné. A gagné mais a zonga raté. RDC na biso za mboka mo. Ah pardon. Verkis a gagné na parquet a fundi nde balongola e papa gagné pe. Mais zonga na total. Ti le la zonga de kuta beli. Pour to comprendre na makamutu ya l'état na gagné mais na zongi boulot. Bakangi écoute. Donc en bref 25 000 wana via Dios fallait pas payer sa bango. Yemo na nazoki 18 000. Mais manda obe zambongo ba transport ezala ki désigné matanga te car nino yebi na mboko yo ba futa ma $500. Car on musicien bazali na orchestre na bango esengaki lokwa ya na orchestre na ba transport à musicien peut-être na butu bobetaki ba betaki ba tamba zo transport. Wana nyonso ngakuna conseiller bango ba vanda bina na ndako batika na presse. Makamona bango se bani ba vanda bango na parler. A tout ça, les défenses en dernier, ils sabino kutu mabe, ils sabino pe maele muke. Vraiment un conseil. Quand maele les autres créent problème. Mais c'est normal, $500 au bétité. So au bétité au sang, faut son sang. Déjà on a sens té. On conseil na opé ça, bati canon de la presse. Ba va na parler pour plus aux autres se défendre, plus au bima bena muke, au bima pe maele surtout les aussi là. Ils ont des avantages na bango. Conseil na opé ça on va vendre bena makambu et da be mama nzambe. Nzamba sali ke bo umeli na masolo mbongo. Kop no mbongo bozalaka. Balo nzamba lingaki batu ba yeba bino. Sikolo kwa ba yebi bino. Ato sali défense andeni. Et simbati. Batu si ba yebi ke d'ailleurs ngana mona bisa makama $10,000. Botala ba liste à $10,000 bazalit. Kingaka tu ba kima abiso bazali. Siko ko expliquer ni. $500 ngana yebite car ni $500. Et puis ba musicien ngo. Boluka ba musicien botuna ba bino ba presse, botuna ba na banda ko bazoka transport. Na ba orchestre. Bazoka transport hein. D'accueillir avec joie, bonheur et acclamation la candidate Princesse Betou de Mbujimaï. Alléluia. Yes. Abraham écoute, yé papa y un condiment. Avec un zambe, Jova Chiré. Yahweh, on monte sa mouya makasi, kuna nango makamel. Okweza ma prophète Savala. Moïse et Aaron a eu, Milomène en condiment. Balonga libota malin. Akaya kordo maté. Mukuna watikuni zambi wanye. Hallelujah. Holy
Tomatisi Maboko, pe Milolo pour la princesse Betou. Vous savez comment faire pour soutenir Princesse? Elle est la candidate numéro 58. On applaudit encore très fort une fois de plus pour Princesse Betou de Mbujimayi. Merci beaucoup. CGTV, ma maman, CGTV, ma papa. Michel Mayabou. CGTV.